nga leo na rando la mko na rando na lala na rando Sam kangisa nga da 48 heures Sam soko makasi penzo bimaka na procureur général de la ville de la République Ani etimatom yo tse 12 mois pour ani tsaka lelo kangisa ka lelo Sam Banza London TV. c'est par là tant obimisa ba vidéo yango ya ngana mobali ya poto obetanga magoda to Banza London TV. et puis information na opesa o ya yebi place za a onyonga pona obimisa ba vérité à la source o compote zo uta wapi abala mundibu a gigolo Banza London TV. ayasko na ba vidéo place ngana obima makila nako baluka na sima nako telema bato ba binde ba forme ba deux fois batala so tonton semble ça vous a deux fois Banza London TV. papa avocat atokana na cote atokana na cote sko ki deux fois papa avocat bomo na ngote Banza London TV. namoni ba live asali ba live amatisi mwana moko boyo ya mwasi ya nkele ya zoba ya musenzi babeta ke magoda pa pamba ata na 500 fois bakobeta Banza London TV. nde na telemi boye nga na noko makasi ata so batikeli nga ani wana 2 jours kaka ani ozwa zemi ani so batikeli nga yoka ata 1 heure du temps oboya mobali no wana ya gigolo ya clochard Banza London TV. celle-là au babimisi c'est notre cadette akufa parce que tant babimisi bo satano nga samna ke l'église na bondele la bino ke na ya ma chari toko sakana bien Banza London TV. Banza London TV. Banza London. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne de Banza London Télévision. Ndega Tolobara, na ba oba s'abonner ti bo s'abonner na chaîne abino. Bo ki ndepemba on a page na biso Facebook bo s'abonner et que ça là moi bien. Tozang ça raté ko pesa merci na bande ko tout ba soutenir biso. Là je vois Nadine Zamba. En tout cas merci à trop bien que nabi que non Londres moi mon boulot zaza mais déjà na nguya nzambe ma mtezo zonga normal 3 fois international de Bruno original donc merci à trop na tout aux alliés ça là son éminence maître Kazi donc papa mon président mbote ici kozali les autres obeta moi solo mois 2 3 pour ça moi bien dès que tu le vois pour un rappel là Richou à tout moi azara na couleur té azara na casquette azara té ono yaza abakuko yaza famille libota yaza warrior yaza golo non nazara wana té donc nazara wana juste pour nous servir batutu sam okopusana sam okopusana donc biso tozala na problème té tozala na problème té tozala na parti prétendé na ngaloba donc on a yambela bino sam baza baleki to travailler na bango tozana bango na si washu matondo donc toza bisode voilà merci Montréal to me kempe ko beta masolo ndeka tobi na couleur té hein so moninga de lona sam le bomo na mutubo en tout cas na couleur té to sala boulot au boulot est etinda biso on a dit nzamba benga bina ke non mais kananu o so na sam hein ça mes amis no juste azana ba problème par-ci par-là ndeka tolobara de Banza London tolingara te ko yoka masolo na musika tolingara to zo vraiment mukolo makambo to ba proche ba beta lisolo yango ndenge ezali et ça la moi bien bonjour Sam. Ouais, bonjour au président Richie, bonjour à tout le monde en net moment, chaîne abisso de Banza London de Banza London, on a Facebook, donc un grand merci pour l'occasion et puis l'opportunité pour la première fois dans la chaîne Nabino. Merci à Babakouk qui est monde entier, Botala tonton Sam l'artiste, le chargé de guerre à Babakouk, tous ont un problème, Babi film dans le terrain, loyauté, total ango, tout consommer, loyauté, il y a maman Silabissa le Beckham, parce que Naza produit à Silabissa, je suis venu défendre Silabissa. Donc, on thème Maliboso Azasi Laté, ça veut dire qu'il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Donc c'est un peu ça. Merci à maman Zozona Inde, merci à président Yoshua, merci Nassila Bissa Beckham, l'impératrice du cinéma congolaise, merci à maman Katika Nika, maman Cécile Joma, maman Elimbizo. Vous avez vraiment ébélé de partout. Donc tout le monde a bien au fur et à mesure. Ok, merci Sam. La moindre de la santé, la moindre ça va? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Hein. Donc on est là, tout ça, tout ça là, il n'y a pas de problème. Non, un peu moins vitesse, tout le monde en train de gérer. Aux un problème ni na batu.
Sam l'artiste dans un problème batouté, ils ont battu un problème. Moi je n'ai jamais eu un problème avec les gens parce que dans un tellement poli, je suis courtois et Naza, comment je peux dire, Naza vraiment mouvement comique. Là où je suis, j'aime l'ambiance. Et entourage Nanga, ça rappelle Mouton dans l'Inarabatba, ça a toujours joyeux. Et qu'on défendre ici là. Cela ne veut pas dire qu'il faut na comme on a rando et belé na comme on a non moi je défends cela donc comment on a problème parce que na comment on défendre cela et bato belé ba moi pourquoi comment on le bela cela wana tobaya yo bando comment on le bela cela donc moi pour moi ça m'est égal je défends cela j'aime la bonne valeur la bonne cause c'est cela bisa lui au monique bato belé ba luka ko bundisanga mais avec Dieu nous ferons des exploits vous avez un problème là tout bato bazarana problème na yo ndenge au lobby pourquoi au sala choix il y a si la bisalu que les autres. Bon, on a ça là, je suis assez l'habitude parce que les gens, moi, je suis oiseau, asa battante, ça au bundaye moko, na ba fort perso, asa moi, c'est plutôt asa intellectuel et elle réfléchit bien, elle reflète aussi. Vous comprenez si la bisalou, tout le monde a l'élo, ma boke na biso zana ndenge ya down, mais ma boke qui libanda mboka et une nomination si la zala nominé, est-ce que bolobé lango que si la zala nominé na Zambie, est-ce que bolobé lango que si la ba Zambien ba considérer si la ba pesi nomination et puis tant ba nominé à gagner. Est-ce que bolobé lango que akenda na Afrique du Sud na Fashion Week, il faut que bolobé lango parce que ozo mona keza muto yo azo ba pa na ye ezo kende kitoko. Vous comprenez? Ba te belé boyo lo ba ke ba ko boyebo me bazana ba trophée si la azo mwana mboka na trophée na soirée moko si la azo mwana mboka nana lo belango awa mwana mboka wana ezaka te si la mutazwango ba papa wemba ba kufa to mona vient na biso polemu kendi l'homme de charisme to mona ndenge apesa papa wemba bato belé bazwango ozo comprendre ba kofi bazwa ba mwana mboka wana ba maman Bilabel bazwa ba mwana mboka ozo comprendre donc si les bisel to tient ce qu'on a niveau ba maman Bilia ya ce que ya batamaboki to tient ba papa wemba ya batamaboki parce que azo trophée au artiste minene ya mboka et puis trophée on est seulement comme reconnu na Congo té et ça même libanda mboka trophée ya mwana mboka et ça reconnu ozo comprendre donc show n'apportait pas ici là ça parce que à présenter biso ba bloko ya qualité et puis si là ayaka jamais ko memela biso matalana ayba ko différencier vie ya ndaku na vie ya TV et puis arana tête d'acier ya bastar donc c'est un peu ça azaka JTT. OK d'accord Naota mon publication moko ya Annie ma kwaka là. OK. Abimisi ba photo wana eza nani maman na bien. Merci beaucoup na votre à tonton Sam l'artiste. Merci na Annie Makwanza parce que azo penza musala okota na vie nanga azo pena tant osala nga promotion na famille nanga c'est un grand merci pour Annie Makwanza. Donc moi na ba mona wana ya moi si o Annie Makwanza tie c'était ma sœur paix à son âme que son âme repose. Donc Akufa déjà ça fait trop mal donc ça fait vraiment mal mais c'est pas grave. Je disais quoi donc domoni batie mwana et puis na maman mais qu'un pico bonzala bien que toi que non azali kinobi ki akufa comprenez mon émotion parce que c'est pas facile n'a raisonné sous petite sœur je l'aimerai toujours donc c'est ma sœur et puis Mutubatie c'est ma maman Annie Akei Azu Afinga lui ba n'importe quoi Annie Makwanza d'abord elle a de beaucoup de problèmes Annie Makwanza yetango yo bimsa maman bozo ba photo na peso ba nini wana kwa nexango bozo ba photo ya maman nanga bozo ba photo ya petite sœur nanga botie ba annexé yé abimisa ba photo ya bandeko na ye Annie Makwanza azat d'abord na problème ebele la vie parce que maman n'est aveugle maman na kufa misu ayela nga maman Annie azana devant na pesi mais Sam maman batu azana problème na yebi que non yé a touché maman non na yebi hein na yebi cause à l'aveugle Eza lisumute hein eza lisumpo ya mtabelisa mama aveugle abelisa mama aveugle ndeni ça la maman na bakisi na mabe azata na position te na Canada tala ba bofingsa ba canadien iza ba Annie Makwanza tala degré moi si on azana na libala place avant mobali clochard bala mundibu yo Annie Makwanza yo solo ki na ngato ko sila na bien moi j'aime la guerre. Je suis le chargé de guerre des Abakou. Moi j'aime la guerre. Quand je viens à la guerre, c'est présentant vraiment corps et âme. Annie Makwanza, nga le roi yobi nga na deux fois.
Ngasko na sente mwana yo wana na épargner comme on est awa na poso tanga comme moi no mais moi na moi c'est parce que botaka moi na bi vi na ye na bien moi je prends les informations à la source ani makwanza za un problème ebele parce que maman banga za na masina kuna na kati na minute o luka muto pesa ta kopo amaya mela po misu e mona te yo mato sa ba live ofinga Sam l'artiste mais tandis que Sam l'artiste maman nga za bien maman biso teka mabaya. Maman botie wana maman sote ka po batonga ndako étage po ingénieur ayi akutana maman biso mabaya po basala o esenga combien maman sote ka mabaya papa biso za médecin to qu'est-ce que bien papa biso za médecin est-ce que yo ani maman bino za nani akufa misu maman mona raté on vanda na poto ngoza na instabilité totale ani za position te na poto na professeur na ta baba no baba ya lelo ba ke poto mais bien azo chambo monika ya insmen kaka pona yo okene makala ani akangsana yo makwanza yo ani makwanza okangisa nene na mboko ani makwanza za na monopole ni na za nani na mboko yo wanani na mboko ani makwanza olingo diembela ba peso succès to ba fula mais fula mana ndenga bia so olingo simba na ndenga bia o simba ngo toucher ba placement sensible ye ana na mboko akangisa déjà nani yo ani ngala peso etimatom 48 heures kangisanga ani makwanza lokola yo kangsaka batu oza mwasi ya procureur général de la ville na peso etimatom et puis na beti au gazon so oza pena mwasi obotaka nde basi nyonso babotaka so oza mwasi mpenza olelaka nde basi nyonso balelaka ntango baobota ani makwanza kangisanga da 48 heures so kangisanga da 48 heures to ayuma wazoba oza mbende oza mbese puis ani nga na peso etima to mwana yo nayebi mwana bien nga nayebi mwana et puis ba information na opesa o ya yebi place za aonyonga pona obimisa ba vérité à la source o kompote zo uta wapi abala mundibu a gigolo na Canada ana position te tala ndaku stabilité zate na poto tala ani o aza yemo na ndeza famille moko instabilité totale Sam tout ça non mke tout ça melano parce que batloka ba ni makwanza wana za nzoto mabe anzoto nkela a propreté ani atana kina na tikala ozwani yo ani na kina na zwayo ata pasha ne bato bimana ba pasha aza na pasha te pasha ozwaite aza salita zankele aza solo ani wa solo wa makwanza kande komuneza ani makwanza wapenda makwanza wa solo wa belesi wa zozo Sam et puis baosa likopa na mwa ya mwasi yankele ya salite ba matana balai bofinga nga na fula mutu te temps o siko olobe nanga ke o ana pona batu te yebsanga po oloba bongo comme ça ba recherche ya mwana et tout ça elo nini o e pousser ye ani aloba na ndengwa soki yo provoquer ke était non provoquer nina ngala ba to présent ici na tika ba moi si on te Dieu m'est témoin Dieu m'entend parler na gérer na tombe ya petite sœur na ngo yé moko ni atie na communauté na je la connaissais pas na moni ba live asali ba live a matisi mwana moko bo ya mwasi ya nkele ya zoba ya musenzi ba beta ke magoda pa pamba ata na 500 fois ko bete magoda autant na comboté par non autant na fulete adam dans fulete ba matina live ba nuire nga et puis ba lo ba ke bazana vidéo ya Sam l'artiste nga Sam l'artiste kande na telemi bo nga na noko makasi attention batikeli nga ani wana des jours kaka ani ozwazemi ani so batikeli nga yoka ata 1 heure de temps oboya mobali no wana ya gigolo ya clochard bon ani bi avant na ndako na clochard kizengi na poto yo bimisa mobali na yo ani avant na kizengi tosila na beluka randoti ngale na rando la mka na rando na lala na rando Sam kangisa nga da 48 heures soko makasi penzo bimaka na procureur général de la ville de la République ani etimatom yo tse 12 mois pour antaka lelo kangisa nga lelo Sam et puis ndena lo babwe ana live na moni batina nga live ndenda tano babwe amati live au finga a continuer au finga nga toujours siko Sam obanga te mutu abi bien que non azan ba vidéo no mobile mo à Londres azobima na yo ozobanga te que non ba vidéo ne bima mais so ezala bimisango na prompteur donc ça des fois na ndimi so za vidéo ne ba betanga magoda yaka nango bébé oloba mo sala action te il faut bimisa oza ba preuve tangible te mo so mutanga finga yo
ofingaka oyo zate so mtenga qualifié o qualifié ka oyo zate o lobaka o attribuer loko oyo zate moi ça m'est égal abimisa c'est par là tant obimisa ba vidéo yango ya ngana mobali ya poto obeta nga magoda to ngana obeta magoda par là ndes qu'on peut-être ngana on se terre mais loko ezate asilama Sam asilama penza Sam to mekano sono biso mbale yo entre nous non na ebité soki bat baoyoka biso entre biso ozamuta wa deux fois ou bien te lo ezate est-ce que si la pemena ko zanga ba deux fois non ngana noko makasi wa noko pena na noko je salue ma femme depuis quelque part ma femme t'es ma petite amie depuis quelque part je la salue donc dans pena noko ye mo ami yebi que non Sam wana noko te on appelle noko. Les gens doivent différencier, il y a deux vies différentes. Vie à TV et vie réelle. Vous comprenez? Moi, j'ai vie à TV. D'accord, il y a un personnage au bon monde, mais la vie autrement, na bon côté. Donc il faut que les gens différencient que vie à TV, c'est à TV, vie à Ndako, c'est à Ndako. Donc je suis un bon Noko, un bon Coco, non, non, sort. Parce que moi, on tient deux fois la nuit, bah personne m'a balou, à ma goda. Mais babi ozo mama kila tout ça akomati na niveau on sait que ngana banga ke non mais aya na ba preuve tangible aya ce qu'on a ba vidéo place ngana obi mama kila na ko ba luka na sima na ko telema bato ba binde ba forme ba deux fois ba tala so tonton semble ça vous a deux fois bango makuna ba deux fois la cote ça deux fois libala côte pardon na ligue kota na terrain on était na ligue kota na terrain on était pardon côte libala kufi pona nini Sam pona ki deux fois vous comprenez papa avocat atokana na côte atokana na côte parce que qui deux fois papa avocat bon na ngote qui deux fois ya papa avocat bon na ngote bine mo kuna bandi de deux fois bandi de balele y a pas quelqu'un qui me bangisa y a pas quelqu'un qui me lengisa ngana charger de gars babakoka ça veut dire que à niveau asilama parce que y a des mbela bato parce que tonton semble l'artiste a pesé et puis aye osa ba sorti militaire ka tsaka nga bank sanga nga mta bank sanga na YouTube azati ngata bokangisi nga na binako bima pona osa mort dans cette mort d'homme te na kufa na kati ya prison te na obima kaka tangu na obima bon s'attendre que eza on a ba vérité zo loba o roye oza susu pure que wana parce que nga loba ka vérité ania na problème belé na vie na e a pas un problème mais ba kokangisa yo ba kokangisa mais ba tebe ba epsenga que non Sam en ba que non na yamba yo bon po ndeka to lobara eza ba ndeko batala biso di fo batun batinda biso que non yambela biso mutubo yambela biso mutubo donc ndina ba na di nzamba bena que non en tout cas obenga Sam me kampe ko lobana ye o soane que non po na di nzamba linga te mamba ko finga to abi o lobani po na moni eza na ba problème ebele na batu o mona yango to yambaki Sam l'artiste nga finga te présent ici nga finga te na ba monde tsabona donc na na répéter nga ba câble et comment départ comment longa na place cerveau de comment changer parce que nga ngasko ba blague te ba ventir te nga ça ça mutu ba ventir te nga ko yete na vania bano démarrer mutu mo nga ne to na problème te non ça dit faut obandanga pour na démarrer yo ozo comprendre nga ya ngasko na démarrer bato ba démarrer nga na ba compte rendre na bato te o la moni ke na compte rendre na ye so on le kana TV obimisi ba preuve tangible o la ça réellement que na ba compte rendre na yo ndeti ani ba continuer on nga na za na ona ye na ba compte rendre na te pourquoi na za pembe na sila pourquoi na peser pourquoi na kombo na YouTube on ngo la musa chaîne on ngo mi la musa na kombo Sam l'artiste mais ça lango bien ko ça ngo to bimsa na maman na nga c'est ma maman elle est mignonne elle n'est pas moche photo on za jongo azalo kwa na yebite bango baba ndokiti anya loka za ndoki et puis asala ki chel na mon pono Ania sala ki chel ba beta magoda na mon pono est-ce que webi keno koloba mutu aza chel eza infraction aza chel ani makwanza za chel yango kenda ko sala ki chel a se retrouver na clochard na poto Anya zala bula na beti ani magoda te yo ani okay osuka na poto na ndako ya clochard kizengi clochard za en français nga to benga kizengi moi ça kizengi ani moi ça kizengi ani moi ça bitanga so pensa mobali ya nyeso soko sa ba live moi mobali bitanga ko tanga soyi nga fona régler ba compte ngani na bonga na mutu mo boya pas quelqu'un qui me bangisa pas quelqu'un qui me lengisa présent richi mutu apek sanga te pas ba ba na sama zo finga sama zo ba bosa sama zo finga te ce que tant ba bimisi ba vidéo na ba bimisi ba photo ya mère na ngana cadette na biso akufa parce que elle celle là au ba bimisi c'est notre cadette akufa ce que tant ba bimisi bo satan nga sama ke l'église na bondele la bino ke na ya ma chari toko sakana bien ani nga na photo to vidéo ya maman na bino aveugle ndenge oluka ba pesa ta mai
yo omata na balève to osala omata balève mais koto maman okufa petit fait soki nde opesa conseil par rapport ya kofinga afinga te mama aza aveugle a solution mais kokende te na sens que osala wana ndeti aveugle aza mama aza aveugle mpo ye moko alia miso ya mama lokwaki ndoki ani ndoki munene bakanga ndoki na famille yo na famille na bino bosololaka bien yo na famille na batata mwasi bosololaka bien po babengana lokwaki ndoki na kindumba obima na mibala ya bamama kuluda bamama leki. Sam, merci en tout cas. Merci en tout cas. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que. Ce n'est pas facile que. Non, c'est bon. Mot de la. Tokomi pratiquement la toute émission dont on est à la fin de notre émission. Ce qu'on peut c'est moi 2-3 personnes mot de la fin par rapport à l'émission. Merci à tout la tonton Sam l'artiste, le chargé de gars Babakouk. Il y a pas quelqu'un qui me bangisa ngam tabang sanga tsenga la mobimba yo ani wa loto musenzo wa mukinza donc batutu balinga tonton Sam l'artiste boza scotché branché et ça là vraiment kitoko. Merci à maman zana pour ça quand la vidéo donc batutu balinga tonton Sam l'artiste o ba soutenir nga bo continuer à soutenir nga tonton Sam l'artiste chargé de guerre. Merci à maman Zozo un président Yoshua film même sur loyauté to commenter onyo se bo ça là bo ka tete bo déstabiliser nga non. On est sur ça, mais fort, bon, réunir, bon, déstabiliser, bon, peut s'en sous force. Bazo déstabiliser, non, bien. Bazo déstabiliser, il y a un président. Donc, Nathan a promonté. Ça, c'est ma coffre au Bunda. Ça, c'est na YouTube au Bunda. Donc, pour mes athées, merci beaucoup. Ok, c'est bon. Merci en tout cas. Voilà. Merci. On a battu tout le monde. Du début à la fin, en tout cas, Nega Tolobara. Bah, on va s'abonner. Vous s'abonner à la chaîne Abino Dimbanza London Télévision. Tout ça dans YouTube et puis na Facebook na page Biso Bobo Sanaté 3 fois international depuis nos original. Merci beaucoup Nadine Zamba, merci beaucoup aussi na tous ali kosala son éminence Maître Kazi, donc mon président. Merci na tous ça là toujours pour na biso bandeko tout bolandi biso en tout cas boteni biso rigueur te hein neto lobara. Ce qui information ezali tolinga to kita moi na source to information par rapport on ça la kaka toza richi wa tout mwazana ni couleur azani Abakouk ni famille Bota ni warrior ni gaulois donc na kika na côté on a beau comprendre déjà donc cela veut dire na la couleur te donc pour ezala que non ti yaza mutaboye et ça la bien te Tom Smaïla na Brazzaville Kalaté nazoya tout ça ndenge tout ça là alors merci bye à la prochaine. Banza London TV.